Mbote na bino banso bandeko bandikana ki télévision tango ekoki pona bino kozwa basango ya ngonga ebeti ya mokolo ya lundi 10 avril 2023 sima mwa tango nde bozuma emanso oyo bapandisa ngonga ebeti babongisi bino pona poko ya lelo. Tofunwe basango na ngambo ya tata mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki hôpital militaire ya garde républicaine Oezwami na Kanchachi commune ya Gombe mokolo ya samedi 8 avril 2023 na présence ya vice-premier ministre ya défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo pe bakami mosusu ya ba institution Piris Pembele Mija Aloa. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi na qualité naye ya commandant suprême ya ba forces armées de la République démocratique du Congo, pe à la police nationale congolaise a inauguré ki hôpital militaire ya garde républicaine ya camp colonel Tchachi mokolo ya samedi 8 avril 2023 na commune ya Gombe. Hôpital hyper moderne Oyo, selon cellule ya communication ya présidence, esengele pesa baswe na belema ya garde républicaine. Pe na ba Oyo, bazali na charge na bango. Babakisaki na koloba ete, hôpital Oyo ekoki koyamba pe, population ya zinga Oyo basepeli ko se faire soigner kuna. Coupure ya ruban symbolique et selemaki epa ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi pe asalaki visite ya ba service ebele ya hôpital elongo na vice-premier ministre en charge ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo asukisaki na kotia mokoloto na livre d'or ya hôpital ya sika. Maloba epesamaki epa ya 4 personnes na cérémonie oyo totangi général-major Ephraim Kabi, commandant ya garde républicaine, directeur général ya Beseko Jean Mabi, Dr Mbuyu, médecin directeur ya hôpital oyo, pe ministre ya santé publique, hygiène pe prévention, Dr Roger Kamba. Na cérémonie oyo, longola Jean-Pierre Bemba Gombo, ba politicien ndenge na ndenge bazalaki, tolobi président ya Sénat, Baatu Lukwebo pe premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde. Ngonga e beti! Kaka na matali basango ya président ekolo Congo démocratique esenga ko balisusu ete président ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki visite d'inspection mokolo ya samedi 8 mars 2023 na ba chantier oyo ezali kotongama pona koyamba 9e G ya francophonie na Kinshasa na mois de juin 2023. Yannick Njeki Mandembo. Samedi 8 avril 2023 ezalaki mokolo oyo eponamaki na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kotambola pe kolandela misala ya ba différents chantiers oyo ezali kotongama pona kondongwana 9e G ya francophonie na Kinshasa. Ezali mbala ya liboso uta misala oyo ebanda mokonzi mboka akita sur terrain. Ayamamaki kitoko na délégation moko monene ya ba officiel na kati na bango Premier ministre ya République démocratique du Congo Jean-Michel Samba Lukonde oyo azalaki pe longo na ministre ya sport pe loisir François Claude Kabulo mwana Kabulo pona kobanda mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikaki na ko visiter gymnase principal architecture oyo ekoki koyamba 8000 personnes pona ba compétition sportive pe 9000 pona ba événement culturel. Awa ba différentes disciplines ya masano ekoki pe kozala pratiquer lokola tennis, badminton pe volley. Sima mokonzi mboka atambolaki na numéro 1 sport kokende ko visiter stadium ya Martyr oyo mikoleleki ezala ko betamela basket. Tala awa charpente en acier esi etiami. Bongo misala nyonso esengeli esila na sanza ezali koya. Etikali kaka gradin sima. Kotika stadium de Martyr, cortège ya chef de l'État école Congo démocratique et ceux qui nzela stade de Tata Raphaël. Kuna pe mokonzi mboka asalaki kaka exercice moko kolekala ko visiter ba chantier nyonso ndenge ezali kotongama. Atako emonanaki solo ete misala ngambo ya stade Tata Raphaël ezali ko avancer malamu te. Akendeki kosukisa na site ya Inikin esika ezwami village hébergement pour na 9e G ya francophonie. Yakoba ezali ete sima ya visite ya ministre Masano François Claude Kabulo mwana Kabulo jeudi eleki na basite oyo nyonso pendenge mokonzi mboka atamboli ye moko sur terrain ezali kopesa penza espoir po 9e G ya francophonie ekoka bongo kobanda na ekolo Congo démocratique na mikolo ezali koya. Gonga ebeti.
Nabasang Mosusu, directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lucinde, Azongaki Ponambala Misato, na plénière, l'Assemblée nationale, le Mokola lundi avril 2023, pour na Koyoka, ba préoccupation, y a ba député nationaux, Kolansama, na Bopesi courant, na Baimboka, bongo directeur général à 548 heures pour na Koyano la Bango. Passation de pouvoir dans la Mouka entre président et présidium Yakala Martin Fayulu P.O. Yassika professeur Kalele et Salima Kimokola samedi 8 avril 2023. Puris Pembele à Betingonga. Sima ya 6 mois mobimba na moto ya présidium ya plateforme politique la Mouka, mwana mboka Martin Fayulu Madidi atikaki ebonga na ye na moto mosusu tolobi na président national ya Front pour un nouveau type de Congolais, mwana mboka professeur Kalele. Oyupe azalaki représenté et pas secrétaire général ya parti na pour la raison de santé. Yango eselemaki na cérémonie moko ya mokuse mokolo ya samedi 8 avril 2023 na Faden House na commune ya Gombe. Martin Fayulu abandaki na ino na kozwa maloba pona kotalisa bilan na ye pe simande ayaki kopesa bilembo ya plateforme na bango na représentant ya professeur Kalele lokola symbole ya passation des pouvoirs. Bongo nasuka balekaki na jeu à question-réponse liboso ya ba journaliste. Et sengel ko ba été moi mikolo avant passation à pouvoir oyo mwana mboka Martin Fayulu akomaki lettre moko exclusion et pas ya moko ya ba leader ya plateforme la muka oyo azikala ki na ye to lobi bongo mwana mboka Adolphe Mozito oyo na tourna ye alobaki ete Martin Fayulu azali na qualité ya kolongola ete bonga ebeti. Totikalika Nord qui veut pour la côté Sabino était na cadre de renforcement et coopération entre les civils et les militaires des 34e région militaire et les forces armées et le Congo démocratique et bon ça qui match à football entre dynamique et les mouvements citoyens et société civile force vive na Nord Kivu week-end de l'équipe na stade de volcan de Birere na ville ya Goma na provincial Nord Kivu. Yannick Moulengo. Natina kokolisa boyokani entre basoldat ya FRDC pe ba civil mingi penza ya Goma nde match ya football wazir moko ebetamaki na stade de Volcan de Birere na ville ya Goma na province ya Nord Kivu oyo esangisaki ba élément ya 34e région militaire ya ba FRDC pe ba membre ya dynamique ya ba mouvement citoyen pe société civile force vive ya ville ya Goma na province ya Nord Kivu. Pona colonel Mukasimba Kayumbu Jean de Dieu, coordonnateur ya opération civilo-militaire ya 34e région militaire ya Nord Kivu, atalisaki ete ezali bokutani moko ya motuya pona kotambula elongo na ba civil na tina kubebisa misala ya banguna ya kimia. Awa match betamaki kitoko pe esukaki na score ya 0 partout. Boyo Kangonga. Jeunesse ya Goma ezali jeunesse disciplinée par rapport à ndenge ba ono bango bazok non nous savons d'où vient l'ennemi. L'ennemi auti na ngambo auti na Rwanda oyo M23 ezali lukuta ezali wana nde ezali kotubisa biso ezali jeunesse. C'est vrai ba moko bakoko zanga te baza la trompette ba kosi bango mais kala mingi te na pesi mokolote bino moko bokomona ndenge tokobanda kokende na bunagana utamboli na masisi tozotambola ndenge esengeli. Donc avec notre gouverneur militaire avec maire de la ville bakonzi nyonso bazali kokamba état de siège po etikela bango temps kala mingi te ekotila. Donc il faut bagouverneur civil azonga nakanisi ndenge ezali ya mwana batika nano toluka solution na likambo oyo ya bitumba. Le message ya mwana vraiment pour accompagner armée na bino pour accompagner police na bino service de sécurité pour banda koyola bango te parce que eza bitumba na kati ya bitumba ezaka toujours oyo babengaka repli stratégique mais bolimbisa biso na baadi oyo ekokosalema na basoda muke oyo bamelaki bangi oyo bazokorespecte ba droit humanitaire international parce que na tango ya bitumba d'ailleurs service na biso oyo siemo nde ezalaka kokote ya population mpona ko encadre bango Ngonga Ebeti.
Toujours à Bassangavi, province de Kinshasa, pour la côté SMNT, clôture mois de la famille à Bamamaya, mouvement de libération du Congo, MLC, commune à Kalamou, et Salemaki, Mokoleya, samedi, 8 avril 2023, na espace moment que ils ont mis na commune à Kalamou, na Bokamemi, à madame Hélène Baseka, qui est présidente, il y a MLC, Yolo, Sid 4, les Toumassiala Yannick, Kenjuki Mandembo. Rendez-vous ezalaki respecté mokolo ya samedi 8 avril 2023 na espace bomoko na quartier Matungi na commune ya Kalamu epai wapi bamama ya mouvement de libération du Congo MLC na mukuse ya commune politique Yolo Sud 4 na fédération ya Funa 1 oyo ekamemaka na honorable Edi El Molangi bamama oyo bandima na bango ko soutenir mwana na bango la dynamique Hélène Baseka Wike bayaki ebele ko clôturer mois de la femme na présence vice-présidente nationale de la Ligue de femmes, Maman Denise Villa Malanda, et vice-présidente fédérale de la Ligue de femmes de la province de Kinshasa, la doyenne Anne-Marie Makobo, et Longo n'a bien invité Moussou Yandenge Nandenge. Na maloba na ye la dynamique Hélène Baseka Wike, alekaki na kosala discours moko ya kafu kafu, et pa iwapi, alekaki na ko féliciter président national ya mouvement de libération du Congo, Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Oyo azali toujours couper sa place ya motuye epa ya mwasi na kati ya parti politique na ye. Maman Denise Villa Malanda, vice-présidente ya Ligue des femmes ye alobelaki ba mama historique ya journée ya le 8 mars. Wapi po na ye ezali po na kolata maputa te. Kasi ezali nde po na plutôt ya basi. Pe na suka na bolingo azalaka na ngo tango nyonso epa ya ba mama na ye. Mama Hélène Baseka Wike alekaki na kopesa ba mama maputa ya ba wax. Na signe ya bolingo pe bomoko na commune politique le site 4 Boyoka Ngunga. Clôture la mois de la femme na biso réunion le baraka pour la maputa te réunion le bana thème au monde pesa ki biso yango pe to la kisa yango na ba mama na biso ya Kalamu yango mukola lelo ba yeko comprendre que numérique eza nini kozala autonome eza nini alors to encourager ki ba mama po balongwa na ghetto mama ayeba ke lobby ye pas dans ma copie ya kozala cadre quelque part. De clôturer moi de la femme na maman Hélène parce que ezaki moi na biso maman sepeli biso alors bi faut clôturer ensemble na ye maman Hélène Baseka en tout cas aza maman o asololaka bien maman o asombaka pona mbongo te maman pasteur maman bolingo asangisaka donc yezo kwa soso achebiso la sama papu na ye le message nanga siko pa maman Kalamu ezabo loso na ndekete. Vous comprenez? On le va mettre l'autre dans le détecté. Au fait, ça va pas monter à la biso pende. Yolo Sud 1, Mobimba. Pour la maman Hélène. Ngonga ebeti. Na basango mosusu bidozer ya hôtel de ville ya Kinshasa et kitakina quartier GB na commune ya Gombe na cadre ya opération coup de poing pour la kobuka banda ko etongami na ndenge elongo banite. Irène Boulembi abeti ngonga. Numéro 1 à ville province ya Kinshasa, Gentilingo Bilambaka, Nanzela hôtel de ville, azali se kokoba na musana ye ya démolition ya bandako o etongama na ndenge ya mabe, nyonso wana na cas d'opération coup de poing. Sima koleka avenue 24 novembre des Huileries au Simat Kapela pona kotanga kaka wana e komaki tour ya quartier GB na commune ya Gombe wapi bidozer ya hôtel de ville ekitaki wana pona kosala musana ya ngom. Parmi bandaku o babukaki ezali pe na immeuble o bozali komona ya bilili etongama na ndenge longo banite bidozer ya hôtel de ville ezalaki obligé ya koraser eteni o edebordaki atako selon basource batalisi ete immeuble o ezali ancien directeur ya cabinet ancien président Joseph Kabila Kabange tolobi Nemi Mwilania. Et mon ami était la force reste à la loi. Population azangaki te ko beti sangonga. D'accord, parce que on est ici depuis des années. Que tu vois, moi, mais tout le monde peut dire que l'État est l'État responsable. La victime, les gens qui ont mal conçu sur l'eau parce qu'ils étaient tout puissants. Parce qu'ils étaient tout puissants dans les âmes. Et puis, comme un mot, on l'a mis, on l'a mis, on l'a mis,
mais tu comprends les bateaux musiciens, c'est que quand on a eu puissant, net ça, donc c'est exemple, le monde de là, il est plus puissant des bateaux de là. Il n'a pas su pas à proposer parce que tu vas tomber à mal. Comment il connaît à mal, à Tony Kakani va venir à mal. Ngonga Ebeti. Sima ya kosala ba reportage ya ndenge na ndenge na tina ya mois de mars o ezali sanza dédié na droit de la femme mingi penza na ngambo ya ba clôture ba maman ya Canal Kin Télévision na ngambo ya rédaction ya Ngonga Ebeti bango pe bazalaki na droit ya ko clôturer mois de mars oyo na esengo nyonso ba pesana ki rendez-vous na espace bomoko na quartier Matonge commune ya Kalamu na espace bomoko wapi esika basangana ki bango nyonso awa babandaki na ino kozwa mate ya kouta na excellence Didier Kimbumbu oyo azali bongo membre ya CNDH na o etali ba droit ya ba maman surtout na milieu ya ba media mate yango ekotaki penza na matoi pe elendisaki bango pe epesaki lisusu force na ba femme ya Canal Kin Télévision mingi penza ya Ngonga Ebeti na kosala mosala lisusu na ndenge esengeli na sima na bango apesaki kado ya ba pièce ya maputa na mama moko awa oyo bayambaki yango na esengo boyoka Rosette Nzinga ndenge abetisaki Ngonga pe remerciaki excellence Didier Kimbumbu na kombo ya ba mama nyonso ya Ngonga Ebeti. En tout cas acte oyo chef na biso Piris Pembela sali eza acte mort pour encourager. On peut toujours encourager hiérarchie nyonso ya Canal Kin Télévision au ba accompagnera toujours madame ya CK TV na ba initiative nyonso partout bazalaka. Et puis un grand merci na maître Didier Kimbumbu bazé belé tokoka ko beta force mais mingi bayano la quitté. Ye andini alobi nazwi charge wana ya ko sekisa ba maman ya ko sepelisa ba maman ba clôturer moi na bango na gete nyonso na esengo nyonso offrir biso ya mingi tolati baputa ka maître Didier un grand merci au nom de toutes les dames de la rédaction de Canal Kin Télévision nyonso esilaki na esengo kolia pe komelezalaki au rendez-vous pour na ko clôturer journée oyo na esengo nyonso Ngonga Ebeti. Et en tout cas, le Zaki Penza clôture à moi de la femme pour la biso basi à Moubeti, bah votre rédaction à Moubeti, y compris il y a Canal Kin Mobimba. Donc toujours remercier maître Didier Kimbumbu à ces qui ko sepelisa biso ba maman il y a Canal Kin na clôture à moi de la femme. Talisi biso importance biso kati na musalo tout ça là ka. ezali kaka te liputa to eloko moko so non eza pe toyeba importance na kati ya misala tozali kosala tozoparticipe nini na kati ya mboka aprofite de l'occasion mpona kofungela biso boyebi akoyebi biso boyebi na mosika me biso boyebi na mosika te baponga te soki mpa mpe réfléchir mwasi aza kaka liputa te la femme est capable de tout faire comme font les hommes. Donc, on est capable de comment la musique apporte à la lobby utile à la société peut apporter des secours aux hommes, pas seulement aux hommes, mais Namboka peut être Mboka et que des besoins. En tout cas, on a profité vraiment des bons conseils de la part. Il y a Maître Didier Kimbumbu. Bande Kolandi Tosuki Awa pour Nabasango ya Ngonga Ebeti ya mokolo ya lundi 10 avril 2023. Patrick Lusala Azaki Bongo Nasima ya caméra Teddy Agwana Christian Makutu bazalaki na montage final bongo édition et Simbami na Puris Pembele botika malam na kokoba kolanda programme ya la télé vérité kimia ya Kolonzambe Oma Wotamabino.